botikela nga mwana na ngai bozokabola ngai na epona nini. Donc ndenge makambo lekaki wana o bato komona calamité na bilili mwana wana aza complètement délivré l'homme valable. Na kati kodo amerikani ya ye na liza e katani e katana na kati kodo ki mama na mwana na kati yango na kati na kati na kati na kati ale tikae Santa libera Santa libera Santa libera. Donc moi nana ba botola ke pa moi si moko songolo azaki na nzambe te azaki na Yesu te et ba botoli ye nde mamu atabani ko bokola ye taka bani ko bokola ye azu moli mabe atikati na ye nde atinda ki akotra kata libumu ya mwana mwasi wana kombo na ye Brigitte atinde ko tinda donc soki azalaki demo ye moko akoza délivrer te pour délivrer demo te fraîchement délivré. Alors, je sais que comme soto landela kato encadré et puis naza ko landela ye même ata mokolo a lobby ya mercredi bayaki na bureau pour na suivi na ye et na tuna ke ba quelques ba mituna monsieur Koufi mato e Koufi banzu ngwane pasuki liswana e pasuki donc c'est bien. Asata ko gagi était parce que Jésus azam ta molimo ay ba technique ya makama molimo donc ba technique ya makambo wana ngana yebiang bango ko sangate voilà et puis surtout nzamba pesa mission pona ko délivrer bango nzamba leki bango alors so ba selo ko songolo eloko bango sali kampakala molimo nzamba kad na ko détecter yango bonde na détecter kazana nzuko na loboko na lesu na loboko weza ki témoignage te mais moi na oyo ayaki ko yambola ba makambu oyo ye abade ko sala aye ko yambola pe atiki maman donc ayamboli et puis azu décision atika mboko ezamboka boya libabe na yo musala nzambo zolo baboye patrie je le dis et ça mboka malchance bandeko ba loba nini soki yo musala nzambo nazo balikamba sol parce que mboka na biso oyo milimo ya bato elelaka kaka pona mabe ndenge nini équipe na biso ekozwa lupemba zwaka ba joro babetaki na lopar wana ma papa ça bon na mboka mususu ba champion d'Afrique papa mateko kana te na kana zo sayo la sportif oye tala tozala ba joueur ya ba bi kobeta mais bazo beta nde ba na mboka botutu na mboka libabe tala bi batibiso tala ga bi batibiso pomba na kemboka na biso eza na libaberon eloko loko na courant eze loko moko pamba oyebi na kendaka na mboka moko ya bamindele non valable nangenda somba télévision bazo sanga balobi chez vous petit courant coupé bayebi déjà oui. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba Mote bandeko ya CLVR TV na pesibino merci bon continuer toujours ko s'abonner na CLVR TV pe merci vraiment ndenge bozota la CLVR TV bozong ici ambiance o tozaki na ngolo na bandeli ya CLVR TV mais bandeko on surtout baota la CLVR TV ba émission kitoko o nani o s'abonner te vraiment na beti c'était ndeko nanga s'abonner pe zala partenaire ya CLVR TV partager émission partout pona ba makambo malamu ko te bandeko mususu na pesi. Merci na sima ya caméra la moni José Luanda et mtobenda image sans oublier
les qui n'avaient pas en azakuna exaucé et pas on a toujours le colmalé malé bena Caleb pe na moni pasteur Flamme d'Angola azona na émission à live sans oublier mère Bene maman Patriarche Makela maman Bénédicte Makela na pesi vraiment merci azana plateau azona na pe émission en direct ba bonne année na ye merci beaucoup na Patriarche Vincent Makela DG à Ciel Vert TV au moins surtout les kana émission bo 7 5 6 5 ans grâce à Patriarche Vincent Makela Nzambe ya pambola ye merci to na émission na biso o to sala ki za suite na ngoya ba race bande komi batala ki yango ba komata ki ba benga ki pe Patriarche Vincent Makela ba ki suite na ngoya yango to ye awa na résidence ya pasteur Vincent Makela pona ko yamba ye ba question na bino mususu ezali awa to retourna Patriarche Vincent Makela a répondre biso na pesi le révérend Vincent Makela shalom. Shalom, shalom, non valable, moi Nzambe petit frère Jésus-Christ, ingénieur cerveau électronique Nzamba Pambolo babo nana na yo et babo nana na ba ibanso bazolanda biso na chaîne munene oyo ya Ciel Vert TV. Je crois que au pesi bango déjà merci, bato baza ko s'abonner, bato baza ko liker, baza ko aimer ba émission et puis surtout mingi ba partager parce que émission boye et le bambara te na ba chaîne belé alors na ba chaîne na bino yo et fungoli bato mingi miso na nzela ya émission boye toujours parler sur ba race ya mabe vraiment Nzambe apambola bango bonana na bango nyo selon valable. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela tu es vraiment avec yo mais avant to banda ba émission na biso to lingi o mema biso na prière pour na kokota biso na ba émission yo oyo zali Nzambo bongwani te le tout puissant yo oyo pe service pe manabo moi joa lokumo joa nkembo masanzoli pamba te biso bato to tika na pema bato yo pema elongwe to elongwa kat na bango to leki bango ne loko te meza pona bolingo na yo to tiki mama oyo Nzambe to za ko sala émission na maboko na yo nebe tenkolo bato mingi bakolanda yango nkolo tika te efungola bato mingi miso éclairer bato mingi bato bazana kobunga ezonk sa bongo na nzela bato bazana bolembu et puis sa bango force ko telema pe bato Nzambe ba sosolité sosolisa bango na pamboli ko banda ne bandeli ya émission kino suka nango na maboko no Nzambe kamba biso kamba mo présentateur émission kamba pengai mutoyo nazali kozonk sabiyano pesa so maele pour émission oyo vraiment édifié na kombones masi ya mwana Nzambe na bomoy na sengi pe na bondeli bongo amen amen. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela to moni vraiment to continuer la belle émission lobi to zalaki na mboka to monaki comment mboka zaki muke bouge bat balingana ki nabi ko zali patriote malgré to za musala Nzambe mais oza patriote to monaki lobi léopard ya biso e betaki na libanda etaki homme spirituel oza pe congolais au monaki matiwana ndengeni. Oui, malgré naza chrétien, mais mboka eza mboka na yo, naza congolais, donc naza na mboka mibale te, naza na double nationalité te, naza pena congolais penda ya makila. Alors tango mboka na ngai eza représenté na équipe na biso Léopard, na kotala, na kobateke na talaki te. Natalaki mais malheureusement likambo courant l'on valable mboko na ebité soki ba lokango nana lokamboko yo mboko ezaka na pocha nani comment na ke ba peuple bazalaka toujours ne sengoté to sala nini biso ba congolais to sala nini pe to sala nini poto zapene sengolo kola bamboka mususu eloko lokola courant ezelo ko moko pamba. Oui, mais nakendaka na mboka moko ya bamindele non valable. Nakenda somba télévision. Bazo sanga lobby chez vous. Petit courant coupé. Bayebi déjà. Oui. Nazo ba likambo solo ba na Nzambe. Chez vous là-bas, bazo ba ngai joa oyo et pas na bino kuna petit courant mais coupé. Soni mingi. Mais il y a des gens qui ont la bataille snelo yo. Baso kata so courant nako awa tozolo ba awa courant zate. Oui, tozotoka kutu. Tozotoka wa courant zate. Donc et comment n'importe qui sera ligi sera là qui bala bote aya katimino courant. Mais mboka nini oyo zanga organisation lobby en plein match courant ki. Oui. Ba nanga ba belivena ba barashi bazalaki awa na ba ndeko Kalebo azoe kola musala ko filmer na ko monter
Mbamoko mbango babimba keluka place ya kotala match. Entre-temps, tout ça pour équipe pour équipe est marqué bi. Donc voilà, mais ça mawa mingi pona mboka na biso, tu peut-être au salanini. Et puis deuxièmement, ce que tendenge match on est betaki, tu as ko sala 1-1. Ah, ça que on a le par betaki qui toko ko sakanate. Mais na comme c'est le mot valable, mboko ezamboka boya libabe. Na yo musala nzambo zolo baboye patrie. Je le dis. Et ça mboka malchance. Nazo balikamba sol parce que mboka na biso oyo milimo ya bato elelaka kaka pona mabe. Ndenge nini équipe na biso ekozwa lupemba. Na biso kalikamba kurawa. Ndenge équipe na biso ekozwa lupemba l'on valable parce que peuple mesanaka kolelaka kaka mabe. Quand même pour qui te bosale quand même match nul. Ouais, ça match ça match nul. Tu vas grand club peut mener les pour qui mais bino premier match moi match. Tala Maroc Maroc a gagné qui 3-0 a gagné sur Tanzanie sur qui 3-0. Maroc a battu Makasque le Gabisote. Mais tant de bâti babi facilement. Joueur ba joueur ba betaki na Leopard wana papa. Ça bon na mboka mususu. Ba champion d'Afrique. Papa match ko kana te hein. Na kana joueur ça yo. La sportif oye. Tala to ça ba joueur ya ba bi ko beta. Mais ba zo beta nde ba na mboka botutu. Na mboka libabe, tala bi bati biso. Tala ga bi bati biso. Pour moi na ke mboka na biso ça na libaberon. Tala ga bi bati biso. Mais tala biso bito ti bango et puis ba bito raté. Belé. On veut équipe soit 13 buts à 1. Dans mon équipe, bazou tata action ya corner. Ça veut dire quoi pasteur? Ça politique est ma bé ou bien? Mboka les autres et tambola ma bé. Peuple kolela lela. Mboka oyo peuple baza mécontent. Mboka wana e banda ko subir ba malédiction. Patriarche, excuse. Bon mambo balé. Et concerné ni na mama mboka bo ba les abatu ba tse couper bongo tango bazo beta ndenge wana bana bakumisa bango bato azamba to bato mboka weza bato mboka mais na ngo ba le kota spiritualité mama mboka mais tango bato mboka bazo kolela bazo ko regretter lo lenge mboka ezali mais libabe kolanda bato nyonso et kolanda na ba domaine nyonso je te dis la vérité ngaso likambo ya solo oyebi kolela ya mutu tôt ou tard ezakane befe. Peuple congolais ba toleli mingi peut toujours connaître kolela. Mais ndenge ni moko za na chance. Yo mona ateke congolais par toi que nakazaka mal vie. Peuple ni ba bomba le la peuple congolais. OK na Angola ba bomi. Na Brazzaville ba tu ko bomba biso kala mingi tawa. Na tala kango e revolta kanga. Oui, OK na Uganda ba bomi. OK na Rwanda kutu ko lobate. Bazokata so bitu lokola ba ntaba kuna na est. Et ça la kate, et ça la bagana peuple nous soutient. Mais pas peuple congolais, et ça la monde normal. Patriarche, bino kutana na ba konza mboka wana bazala ka bana bina milimo. Pourquoi bon memi un message pas na bango te? Te bango balinga ba pasteur ba flataka bango. Baza bana bina milimo. Baza ba papa na bango ba flataka bango. Ba balinga ba pasteur ko la bisote. Oh ba pasteur so to ba vérité. Oh yo munoko toboka. Oh amukwata. Kangaye. Salaboye. Ok, mboka esengeza pe na batoyo balobaka solo pour kozongisa mboka na nzela. C'est très important. Ce que vous avez comme ça kabino, mais moi que je tambola malamu te na ebisio botutu libabe libobi et kozana mboka. Match alobe zenge match au gagner ata 14 buts à 1. Patriarche, merci beaucoup. Mais likambo Sony, eza Sony parce que ba pays soto moni ba se comporter bien ba beti bebe bino ne bandela. Il y a match les boss bon dit ko lela ko ça d'ailleurs ba bilo belé bon deuxième match to lobani patriarche. Mais nzamba sala ngolu. Atako na ndako mpaka. Ndako vieillard. Mais biloko so zaga kalate. Oui oui. Beaucoup t'appelle comme super sikezali. C'est ça. Atako tozonyo kwa ma. Mboka biso tozonyo kwa ma. Banzela malonge zalité, kolia malonge zalité, kolala malonge zalité, courir comme un luxe. Na mboka na biso transport kutu kolobate. Tout est difficile, mais je crois que nous avons se biso atana match tobeta na Maroc, baza ba foot de guerre te, baza makolo 4-4 te, baza na de makolo toko beta et nzambe vraiment ezako trika mabonda te mais na souhaiter le par bonne chance, nzamba sa so grâce. Alléluia. Merci beaucoup Patriarche, je vais ça marquer là. Ndongo lobi eloko wana fortifier pe bana ya Congo vraiment essayer bango bien maloba na yo
Merci beaucoup Patriarche. Tu continues vraiment na mozindo pe na émission na biso o to yaki lelo. Zaki tondolo par rapport à barasi mabe. Moko ya race mabe pe to o aleka na église no o détecta ki nza mekati no la abimisa ki poisa na poisa. Bande ko balanda ki vraiment émission wana pe bande ko basepeli. Benga ki pe na wi ki ki ba misu pe benga ki yo. Yango to esko ça la suite donc Patriarche be ça makela. To moni ndeko wana ndenge asala ki ba témoignage na ya témoignage ki. Sikoyo ko témoigner wana témoignage ki. Et l'équipe maman a délivrance na yo bien au sein de délivrance après. Merci. Avant de répondre, on a pas simbote pas ya Mosungi Dangai, mon œuvre d'art. Bene makela nzamba pambolo mama na nyuso sala pembe nangai naza très reconnaissant nzambe azanu longo biso tsoba mbali oyo to sala ka basi bakana ite nazaka fanatique à moi si nangai nzamba pambole apambola pe bana nangai nyonso ko bana yamai makela Sephora Jade Makela, la servante de l'Éternel, tu n'es pas Plamedi Makela, tu n'es pas Belivé Makela, Précieuse Makela, et puis Délice Makela, Nzamba le Kanako Pambola Bango, et pourquoi pas n'appeler ça Motemi pas moi Nangai, Oyo Azabon Angleterre, Esther Mabengi le diamant noir, Esther Makela, Babon Nena yo, et appelle-le ça qui n'a pas bien, Nzamba le Kanako Pambola yo, et sans oublier Mobali Naye, frère Nepso Yves, Nzamba Apambolo Bokilo. Donc, na pespe mbote mige paya pe bonne année pas batoza na caméra je suis Luanda Brom yemo lelo oyo azu décision akava aya akava mbula skamaka maska nzamba pambola ye na pamboli pe l'homme valable yo to inviter nga na pamboli flamme d'Angola auté ko bala kala migité nzamba le ngano pambola ye et puis na pamboli Caleb Makela et puis na moi, on a toujours ce cas où la exaucé caméraman espace. Oh, nous n'avons pas molaye. Alors, na continue la réponse na yo. Moi, na oyo nenga témoigner bongo. Oui. Ko témoigner na ye, voilà ezaki ko témoigner té. Ouais, ezaki témoignage té. Mais moi na oyo ayaki ko yambola ba makambu oyo ye abade ko sala aye ko yambola pe atiki maman donc ayamboli et puis a eu décision atika en repentance oui ayamboli a confessé et puis à se repentir na tel moment clair à se repentir à renoncer na mabe oya salaki pe alingi ete mosali ya nzambe to lingoma nzambe bonde la pona ye akangolama alongwana bamabe wana nako détruire famille nako détruire batu nako kangaka bamibali nako bebisaka batu banzungu azaki nako na maboko na liswa cyclope azaki na maboko e beba e tant to bondeli pona ye je crois que ko image wana calamité to bondeli pona ye bato mona ki akoyaki na se et puis même ata moi si oyo azaki maman na ye po vrai véritable maman na ye ezalaki bongo Lisa bato balandi émission oyo bacha première émission avant émission oyo ba mon émission ango to salaki pe na yo merci na yo maman véritable maman ezaki Lisa au mona maman azakolo ba même que botiki la ngamona na ngai bozoka bola ngai na epona nini donc ndenge makamboleka ki wana o bato mona calamité na bilili mwana wana aza complètement délivré l'homme valable. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela Nengo lobby mais avant na tout ba question mususu na lingaki bande ko bala nana délivrance nene o sambelaki akoyaki ndenge nzambe amimonza maki na jour wana na culte dali bande ko bala nana no apoto ozonga na tout sur ba question. Merci. Je suis Liwanda ceux qui ont même langage côté biso na bilili na image to landa. C'est là OK. Il y a un nguya yo pesa biso bana na yo. Pe mosali na yo. Amen. Je neutralise la puissance du diable. Amen. Na maboko na ye na misone na matoi na ye. Amen. Et pasuka. Amen. Nzugo ye pasuka. Amen. Miso batena nzoto kwa ekufa. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Et neutraliser. Et quoi ça? Et poma. Et bouka. Et belisa. Gouyabo elisa dana. Et quoi ça? Et belisa. Na kabara yes.
maman n'a pas réclamé l'eau valable. Maman est comme nani? Allez, va ça y attendre. Boya. Va donner au péga na maman. Azo ka place na ngai boyo. Brigitte, boyo ok. Maman n'a pas déclaré. Azo ka place na ye. Appelle à ta copine. La moni nguma. La moni nguma to sanda wa. La moni nguma to sanda wa. Donc ndenge moi sona za bonga bana nguma. Ambela ye. Na jusqu'au no. Prière beaucoup ça. Bona wanaliza wana sanda. Amen. Azakanguma. Mais à Sanzaye, so à Sandia, à Sanzaye, pas Kotikai. Amen. To telemeli, to bondeli. Hallelujah. Bonjour, ça Sanzaye. Seigneur, obina na samusala suka. Na kati cordon ombilical. Amen. Ya yena diza. Amen. E katani. Amen. E katana. Amen. Na kati cordon ki mama na mwanga. Amen. Na kati yango. Amen. Na kati. Amen. Na kati. Amen. Na kati. Amen. Na kati. Amen. Allez, tikae. Santa libera. Santa libera. Santa libera. La carte cordon ombilical. C'est fini. Motolo les arbres. Motolo ça peut motolo là. Comment on a fait? Tombola somira, la qui somira somira. Tombola. Amen. Et quand il a tombola Yesu. Amen. Nobi mwana oya témoigner makambo ya bien. Amen. Na kombo na Yesu. To gagner Yesu depuis moment. Amen. Au moins on reçoit. To gagner Yesu ce Christ pour vivre. Merci beaucoup Patriarche Bessa Makela na siri bandeko balandi ndenge nzamba utiliser ki au jour wana ben naza loko moyo roloba ndenge nzamba za wana directement na miso ndenge comme mon sœur en Christ confirmé. Bon, donc on va être commissaire en crise confirmé Balamoko, mais tout ça, le processus, il y a encadré pour accompagner une sœur en Christ. Parce que en Christ, ceux qui sont affermis dans le Seigneur. Quand on s'attend que nous sommes à l'église, nous sommes en Christ, nous sommes frères en Christ. Non, et ça, nous sommes fréquenter l'église. Maintenant, nous sommes comme frères et sœurs en Christ. Si nous sommes en Christ, cela veut dire que nous sommes comme Katina Yesu. Baza pour vous parce que c'est quoi en Jésus-Christ. Alors, hier, nano mi koti pena deux pieds tena bunzambe parce que à outil que ça fraîchement délivré. Alors, et je sais que comme surtout l'ande la kato encadré et puis naza ko l'ande la hier même à temps ko la lobby il y a mercredi bayaki na bureau pour na suivi na hier et na tuna ke ba quelqu'un ba mituna monsieur Koufi mato e Koufi banzungu wane pasuki liswana e pasuki donc c'est bien donc tout ça zanzela malamu. Si quand nous maintenant, quand nous maintenant,
ya kolandela ye kosala suivi mpo akoma asuni na kati na nkolo mpe akoma véritable mwana ya nzambe. Voilà. Patrice, on a deux questions dans votre tour. Oui. Tozongi na sima na témoignage na yo. To mona tango témoignage ki olobi tango obongoli mutema bala moko nzamba nzimeli nzambe. Obandi mama ko teya na banzela movanda kino asino na bonzambe te. Deuxième partie bande ko wana mingi bazala ka bongo retourner la question à reposer la question sur retourner à répondre à ndenge lokuta parce que mutu so aussi dans la sorcellerie à cause ça appelle molimo lokuta mingi de beauté ya biso. Mais est-ce que ça si maloba wana ndo loba est vraiment vrai? Non, kana ngana mwana na kokanite. Kana ngana mwana na ekokanite. Donc ngai ta nzamba benga kingai, nzamba benga directement pour nazala mosali na ye. Alléluia. J'étais appelé pour que je puisse être le serviteur de Yahweh Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Ozomona. Donc nzambe apesenga ngana benga maloko la Paul. Paul tango nzamba benga kiye auti mala moko na mukili na makama mabe aye Paul atindi ye epa ya mosalia ye mususu mosalo na bondeli pona ye bekaye koi Paul ambadi mamoko teya omoni ta Paul azako teya bato bazaki meme na doute bazoba ke azote abongo tango biso tokoya akanga biso atia biso na prison. Donc bato so benga magadine façon spéciale. Ngana benga makabongo yango moni nzambe pe utiliser ngai makasi na nzela nga bato bandoki mingi babongola mitema basi kitoko mbali kitoko bakomba ba servante ba serviteur bakomba bana nzambe mais tandis que moi na benga mi po azala servante te donc ya benga mi po azane kaka mutu oyo andimeli Yesu atiki mabe mais akoki pe ko tatola bamaka mabe azali kosala pona ko édifier batu pe ko éveiller batu mais benga miteke passer la nzambi et puis deuxième motuna na yo bazaka na lukuta mingi mais molimo lukuta ndeka yango ndeza molimo kindokiti oyebi moyibi na mutu lukuta na ndoki bazaka na même esprit. Oui. Parce que mutu azako kosa yo azoboma yo. C'est ça, oui. Mutu azako kosa azoboma yo. Alors mutu pa yiba yo azabako boma yo. Parce que au sombi biloko na makasi no na mbongo na yo ya ye pas zongo soit zéro. Ezam ndemo pe na bandenge mbongo ezam na bandoki yo zo bunda na mukili po o gagner ozo bunda na mukili po fine kende liboso. Mais azo freiner yo azo susima. Bazaka a peuple na molimbo ya ndenge moko. Donc soki mutazo ndoki azo kosa mingi ezam molimo na kindoki nde mutu ezo tinda ya kosa. Mais attention, les bossons mutu la ngai patriarche Vincent Makela. Oyo nzamba fungola miso molimo. Soko kosa na obeko kosa. Alléluia. Et surtout na uta pe kuna. Na royeba. Ozo comprendre. Oui. Soda atazui pension. Hein? A commis ancien de sayo. Mais soko pese mundu ki obeta. Oui, obeta. Chauffeur oya tika ko mema. Azwa ne pension tika ko mema. Mais soko pese mutu ko mema ngo. Bongo ndo kisko ya kala. Alors nga na uta kuna na pumbwa kate. Ozo comprendre. Misala mabeka nengeza susute. Mais ba technique na bango na yebi yango. C'est ça. Ozo comprendre. Oui. Ba technique na bango na yebi yango. Yo monite que Jésus Christ azoko suksa Satana facilement. Yesu watu ko batisa ye. Diable a komeka Yesu. Alobi na Yesu il est écrit. Jésus pe azamuta molimo. Alobi na pe il est aussi écrit. A Satan ko gagi était. Parce que Jésus azamuta molimo a ba technique ya makama molimo. Donc ba technique ya makambo wana ngana yebiango. Bango ko sangate. Voilà. Et puis surtout nzamba pesa mission pona ko délivrer bango. Nzamba leki bango. Alors, so ba selo ko songolo eloko bango sali kampakala ngoli mwanza be kad nage ko détecter yango bonde na détecter kaza na nzuko na loboko na leso na loboko ezami sakindo kite ezali miso bunzabe. Voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nzambe apa molayo. Alléluia. Toza na question moko su ya makasi bandeko batinda ki biso ba so ya mbi patriarche mais question au commissaire po ezo déranger ba na nzambe ba lebisi biso sikoyo ba famille na ye ya mwana wana oyo sero oto de oto za délivrer wana ba famille na ye tona ba connaissance des aki donc impact nini oyo minime wana esala pona bango est-ce que ndenge sero wana za délivrer est-ce que
na bango pe baza déjà délivré so bakanga bango so bafrena bango baza pe délivré. Ouais, moi na wana nenga za délivré. Bato ya kangaki, bato ya lokaki, baza délivré te. Parce que la délivrance c'est la cas personnel. Et ça le kola mutaza na sida. Après ça peut bato musuba sida. Oui. Mais yeso ki ba traiter ye sida sili. Est-ce que bato peut ça ba sida wana sida sili? Donc bato peut faut ba luka ba traiter bango. Donc bato wana oyo ndeko na kanga. Qui n'a impacté la vie na bango. Il faut faire baluka délivrance. Oui. Donc, ba pas basali yanzambe, basanza basolo, ba délivrer bango. Mais elo mona koloba ke pona libota na ye. Libota nde zukimia. Parce que na yamba ki pe maman na ye na tantine babeka tantine Betty. Na yamba ki asepela girobi. Abi ouf. Asakima ouf de soulagement. Habite aux yeux moi qui mia. Parce que chaque fois moi nana zo saba miracle na ndaku na famille azako kwa mvute bato banini ba mvute mana nde azako tinda na famille wana. Pour continuer ko sala ngo e katani. Ba mo sentir. Oui, lokola pe ba mo bazo sambela. Ba sambela pe l'église nga nazo kamba. Ozomona ba zu grâce wana bango pe ba zo kimia ya nkole sonsi ya oyo atikati na mwana wana. Impacté pe bango parce que bango bazo sambela déjà baza na 4 églises to zape ko landela bango c'est très important mais babibano babima na ye babondele pona yo te soki alokaki yo soki avutaki yo soki akangaki yo yeba ke vie na yo eza contrôler na bato mabe eza contrôler na deuxième monde parce que ya zo ka mission ko kanga bato mais bato baza ko gérer bato wana eza mama na ye oyo Liza oyo azali bolimu mabe ya mami wata o azaka na mai doye soka zuyo aketiko kuna oso comprendre très bien soka zuyo aketiko pa Liza eza ye moko nde azozwa soin na yo Liza mutu azozwa ba amba batu wana pas so contrôler yango c'est très important sengali batu bayeba vraiment okay. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nga so non ça une émission la scène toujours ba merci parce que nzambe ya pesa ba domo boeza ils ont minité au tabassa l'ensemble. Badon aux en nzambe va pas mbola yo. Merci Patrick je vais ça marquer là mais ne ko wana ndenge tobi kaza ba race mabe. Aza race mabe. Siko yo ndenge aza wana azungi azaki mutu aza esprit. Siko ndenge délivrer bongo na miso azungi mutu normal. Oui. Pourquoi? Parce que moi na wana avant na mukili azaki mutu normal. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Mais mami atana botola qui est donc pas y a les boumou ya mwasi mususu. Oh. Oui. Ça les transfert. Oui. Ba ça les transfert ya molimo na ye. Na sena mai. Et moi ça ba dit ko bokola ye parce que nem siki batu na témoin là que ndoki a cause la azamo na muke. Mais spirituellement comme m'appelle à 30 ans, 50 ans, 60 ans. Oui. Batu ba na bato bazo nako bakoyi bate mais baza ko zo ba extrait ya ba témoignage on a ça là bazo tsango na TikTok na ba page belé bazo voilà okomona mwana moko azawana azo bonga malion na buto azo koma na 50 ans oui mais ne poko yo nzambe ka nanga délivrer qui est azali na moins na 13 ans il y a 15 ans donc c'est pas 13 ans 12 ans oui. Mais na buto zo rencontre que na koma ka lion et puis na koma ka tata 50 ans pour na ko séduire bana basi voilà donc zandenge wana donc moi nana ba botola ke pa moi si moko songolo azaki na nzambe te azaki na Yesu te et ba botoli ye nde mami atabani ko bokola ye taka bani ko bokola ye azu moli mabe atikati na ye nde atinda ki akotra kata libumu ya mwana mwasi wana kombo na ye Brigitte atene ko tinda donc soki azalaki demo ye moko a cause à délivrer te pour à délivrer demo te mais le quoi azalaki mutu mais bazu esprit ya mabe batikati na ye Jésus c'est lui qui est le maître de tous les esprits. Sera côté 4 la mutu ko chasser molimo wana et Jésus a eu possession ya mutu wana abani ko tamusa ye donc ndeka komi wana oh seconde comme vrai chéri a kolinga. Merci beaucoup Nasi. Comment ça quoi c'est kitoko? Ah moi c'est kitoko là je sais lui on a déjà allons-y ni sa mutu. Ah je sais le ndazara. Je sais le ndazara mourir. Ah bon ça fait couper ma popo là. Ah bon ça la moto. Ah la moto l'esprit na. Merci beaucoup na dédié mission pas ba na nzambe nyoso ya vaille de Bereka.
oh et quand maman répète à patriarche je vais ça makela na dédié mission vraiment pour na bango ba jeune il va libérer quand on a kamaka la PCB no susu merci bolanda vraiment émission où vous allez édifier patriarche je vais ça makela émission oh des dernières questions na ngai dans tout na yo na moi ba ça ngasi patriarche je vais ça makela sikoyo toyi babande komi boko ka barasi wana barasi so tongo toyi barasi mabe wana bakotaka na vie ya moto ndenge nini pe famille nini oyo rasi mabe wana kokota na kati na bango. Ah, très belle question. Merci pasteur. Nzamba pambola yo. Merci amen. Soko zalaki kometa na lopar nango tso na place ya bakambu po marka babi. Merci patriarche. OK, mais na pese pembo te bakambu grand joueur Diogo Nabiso. Nzamba pambolé Cédric. Courage, allez sur les léopards. Nous allons gagner. Ata komboke zo tambola za na cric zo tambola cropa mais biso même batambola mto ko puye bino. Bokende liboso to zota soulagement na nzana bino. Mystique. Po kolelele kimi na mboka na biso. Alors bana na ba kandenge ni. Na obanda biso na famille. Ba race mabe ba ka tola bona ba famille oyo balingi ba kisi mingi. Balingi ba kisi ba famille oyo moboko nango eza kisi to eza bonganga. Ba race mabe ko taka facilement na ba famille wana. Ba ya pe mingi na bomo ya bato yo bazo sambela te. Race mabe ay ko ya pe na nzela na bangu. Race mabe mususu ya na nzela bato bazaka mobulu. Mibala bazaka mobulu. Azo ko vanda ki mwasi lomba n'importe qui. Obi tanga na zaki na misala wana. Soki okoy mwasi na ngai. Nakipa ko invoquer esi mabe yo zo mona keto sanga na yo. Mais invoquer esi mabe akoti kati na yo. Po botira sa mabe. C'est ma si wala sikoyo. Oui. C'est ma sur le koti kati na yo. Ozomona. Donc, barasi mabe bazako ya na banzela wana bitambola bikota bindima et comme melo baras ya mabe e baras wana bana batinda ka bango banganga pa kocho mwana akopeso pe mwana mayamba mazwe panza mete azara sa mabe do banu so ba bota bana banganga bato bapeso bana wana bana bazabana normalité. Ah patriarche. Ngazo bisayo. On a mona ba mame bele ba no luka ba kumukanga wana banani ba boti bana mo kitoko. Ba sanelela. Bana basane pasuka. Pasuka. Mama papa, okobota diabulu. Oh. Mais moi je te dis, na kenda ba balanda na kuna patriarche besama. Po ngai moko pe na vie na ngai. Na sina zo moi sikala, mon œuvre d'art ali bisanga eza ba témoin jakala. Yekuta se plan témoigner kala. Asi razo na émission en live, je kamo déjà. Nzamba pambo na nyoso sa pembe nanga. Vraiment je suis très reconnaissante et très reconnaissant et pas inayi. Amen. Mon œuvre d'art, mo panzi na ngai. Nzamba pambo la. Comme ça makase patriarche. Mais c'est ma femme. Na zaka fanatique na e. Combien pas zaka fanatique nanga? Oui, na mona na émission vraiment ndenge kumisaka. On a émission te ndenge zobenganga. Na yo basaki na mama bijou. Biso bolingo na biso zela ko na ya bini ya bana tango te. Moi ça zobeta numéro 7, mobile numéro 11. Non, biso to kana bomoko. Alléluia. Ta zobenga mon œuvre d'art. Eza blague te. Po soka za lo ndenga za wana. Ta ndenga komi munene. Ba to so kamwa. Voilà. Parce que avani pembeni ya mo panzine pembeni ngolu. C'est ça. Voilà. Basi msasa kama na bali boye, akomi matokolo, akomi na ba masebe, akomi na ba matokolo. Non. Momoni oyanga elongo komi rondre kola balo basobeta na nyoy. Na Coupe d'Afrique. Patriarche. Nzamba pambola. Amen. Vraiment je l'aime, je t'aime beaucoup ma femme et mes enfants. Alors ozomona même atangai et salama na joie mwasi mais na tsa sema samabe. Oh, n'est pas dans msala wana. Otinje potinda pe sema sera ça. Ah oui. Mais voilà peut transfert des esprits ou bien aux qui moli morara. Attends le problème ma transfert des esprits wana. Ba to bingo mona ka va mukili oyo men azara mukilité. Jésus même alobi on a bunzambe. Boza ba to mukili mais boza na mukili mais boza ba to mukilité. Ce qui nzamba lobi yango na kapa satan zalaka. Parce que bunzambe na budiabulu etamulaka de paix. Oui.
Mais bato ba bango angote. Keba na bilinga lingoyo. Oko bota bana baras mabe. Soki na mukili kutu. So ba semno examen. Ba monike boza soki na groupe sangue moko bekoti na bino bota ba SS to ba AS. Ba docteur ba peksa bato. Oui. Eza domaine ngate mona contre la profondeur zate mais on a les frères. Ya solo. Bon, ce qui est dans mon boye zali, bon on a molimo parce que c'est l'esprit qui conduit le physique. Dans molimo ça plus pire. C'est molimo na musuni tambola répé des pères. Oui. Mais molimo n'influence à musuni koleka. Ce que ozo ka mibali kaka, oyebeta damine to bimina ye. Ozu moi ce que oyebeta damine te obimina ye. Ya ko moni phénomène ba kuluna oyo, baza ba race mabi. Singa na sakola pona ngo banakala. Bon, l'église na yoka moi patriarche ndo lobaka ke na période moko boye. Barasi moko mabe ko ya na mukili. Mais tono baté barasi ngo ya ndenge nini mais o tozo mona oyo na bakulu na oyo bazo pasura mutu mama za na zemi babeti lichette. Mona bimi. Barasi mabe. Ah, oko tuna mingi mama baboti bana wana papa na mama balana te. Tala, lo valable. Bi asuka ngana ngana longola na vie na ngezaki mariage. Ko bala na te libala mama ya kato vanda eza mabe. Eza mabe. Soki batamitema mabe, bangi bakota na bana bino, bakota na bolingo na bino, bakota na bana bino, batinda bino ba race mabe. Porte eza ouvertement parce que les bana bino eza protégé te, eza honoré te. Nous ne sommes pas des solo. Quand c'est la catégorie, je suis mwana batu, hôtel n'a pas vendu. Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Bato zo tambola contrairement na maloba nzambe yomoni ba raso yo ezo botama. Pona ko sukisa. Ta na kata Bible. O mona bana nzambe. Banji balula ki basa mukili. Oui. Oui. Eza bongo na jeunesse. Balula ki basa mukili, baye babani ko sabaluli bango, bazibo lokola basi na bango, bani ko sangana bango. Babote ba rasini. Barasi mabe ba géant. Babote ba géant. Ba rasi mabe, bato bazala mitema te, bazana état d'âme te. Ba méchant, Bible lobe yango. Ti lelo makamoni zo salama. Ba rasa mabe bazo botama ebele parce que bato aza ko salela maloba nzambe te. Bazo buka maloba nzambe. Bokobota ba rasa mabe. Yango monaka oboti mwana mama zobela mwana kipaka te. Mama na kufi yake belene masanga. Mwana zobeta papa na yazo kisi papa. Mwana beti papa zokisi papa. Ba rasi mabe. Ba rasi mabe. Ngana dibite ngana mama ma servante de ben tokobo tarasa mabe non. Pour bala yo officiellement na mission nzambe ya l'état ya famille pe ya batu. Rasa mabe ko yate ako tranzana nini parce que mariage na chose à protéger. Ils ont honoré de tous. Ils ont honoré. Ce que nous autres de quoi zola nangai. Yo zo bota ba non ndenge nini. Okobota barasa mabe. O bana ka basel sakangate, musale zate, bazo balate, o bona boy. Or ke basi ba baby sabana wana, balongola bango via motu ya boboto. Yango photo banga ka nzambe, to sela ka maloba nzambe. Voilà. Merci beaucoup Patrick Chibesa Makela répondre vraiment kitoko na question na biso bana nzambe. Ba tuna tingai to na Patrick Chibesa Makela. Tozaka na su question mukie tozui mukie pasteur Patrick Chibesa Makela. Siko tonga to yeba. Tonga to yeba soki race mabe batindeli yo race mabe na nzela na yo. C'est que monsieur Pierre na ba famille monsieur ba litiji za kuna na deuxième monde ba tindi race mabe ou bien za la nini. Ah oui? Mutsoka azana contact, famille azana contact, na ba démon, azana contact na bilum mabe, race mabe ko na kata famille. Non, c'est un exemple mususu. On m'a dit Adam na Ève. Oui. Adam na Ève bazana kata jardin de nzamba bongisa kino so makamoni so malamu pona bango. Avant na succès la réponse na yo. Donc, mettant Adam na Ève ki olia mbuma. Mbuma oyo nzamba peki saki. Déjà c'est moi ça diable le contrat ki bango. Moi na liboso babotaki azaki rasa mabe, Caïn. Ozo bote bibi ozo ke bozala lokola ba Caïn te. C'est ça. Oyaza azalaki ya mabe. Donc bien sobenga Caïn azali mwana ya oyo mabe c'est le diable. Père, bili otie biso ke ba promise bana ba prémisse, baza bana moko malambo, mais ezaki prémisse. Prémisse même mabe parce que azalaki mwana botamaki na nini na semence ya diable parce que diable mtaki ko séduire bango. Tant
ntango bango diable apesi mbuma bale mbuma wana mwana liboso abotamaki azaki mbuma na impactaki kobotama na ye yango monaki azaki motema mabe epuis nakoyebisa bato ke Kaye aza premier ndoki ya mokili tata bandoki ezalaka Kaye premier ndoki eza Satan te Satan aza premier azali président fondateur mais premier ministre oyo abandi makambo motema mabe koboma bato koza motema mabe na baninga eza Kaye parce que mutali so soki likanisa koboma mutu yo takisa makila mutu eza Kaina yo moneki nzamba beseki punition abi bana ko tambola bana ko koma vagabond bato bota ba vagabond bazali bana baza ba vagabond mwana kipaka famille te mwana sasa ka babote mwana zana motema ya bolinga papa na mama na bango te mwana zobeta mama na ye na mwana mso azwa kisi ba pesi condition akende ko coucher na mama na ye mwana ke ko bwaka nini poudre wana ba pesaki na liboso chambre mama nyati yango ake ko sokola mwana landi mama na kikoso akoti mama bali babisabi Jean yo atola mama ya solo zomonanga et puis mwana akima tilo eska kende yebana te ozomona comment mutai ko zwa kisi pour accoucher na mama na ye pour abonga na vie azara sa mabe na obso bosani patriarche vesa makela na katso mwana bate maître imbécile oyo mwana wana ke nozwa kisi baluki abomi mama na ye aboma mama na bandeko ne 5 totala na molie oui aboma mama na ye na bandeko na ye 5 di coup mukolo moko barasi mabe bango wana rasa mabe ko coucher na ser na ye alzule kine makangu otomona ba inceste oui rasa mabe ko coucher na grande sœur na ye envoûté ye grande sœur ko coucher na leki na ye rasa mabe ko coucher na mona tata mwasi na ye bongo na yi papa a sente mona na ye mais il y a bana bato ke bosa la banquette bongo mona bino moko makamonga na zolo bezali eza tellement profond toko sala ngwata 40 émissions poto ba do limbola yango barasi mabele lo baleki batu normal ne belé mutako sauter. Merci beaucoup patriarche toko vraiment na souka patriarche vesa makela mot de la fin pe exhortation mukie pona bandeko na conseil mukie na marambo yo oyo lobi a loba conseil mais exhortation ezate conseil na pesa bato basambela pe bato banga liloba nzambe oyo maloba nzambe zo pekisa l'homme valable ko salaka yango te alléluia malheureusement bato ko kene église tozo teya mais makambo to te zo kota bato te yango moni me matano l'église et comme kaka mabondela kolela donc muto ke l'église pas zo libala zo visa poto zo or que ba vajaka pour obonda te ke ba peso visa non ba vajaka so koksi ba mikanda na yo au sein ba démarche normalement on remplit ba condition au voyager ba nous so vajaka oyo na moni fali amemi ba te belé na arena na ndimite ke fali kotre mabondeli jamais voilà donc toto sanzambe to banga nzambe pe tosa to banga ba makamba mokili oya mabeko sala te oyo monike eki ozana valeur ya bomoto te ko sala ngo te oyo monike eki ko sepelisa batu ko sepelisa pe ko peso pe valeur nde sala to banga nzambo sala ki mokili oyo po ete mokili oyo tsango na ba poste mama papa oyo tsango na soutien to memaka yango to kutaka mokili to kotika yango mais ko to ta mwana na mokili to sala parcours na chose parcours moko normal to respecter ba règle ba norme na ya nzambe na ya mokili je crois que to kozala malamu na pesi mbote mingi pa bana nanga bazana mikili ya poto na ba États-Unis Sylvie Kigalu nzamba pambola yo moyu ma grâce appel na yo joine sala kinga kitoko na se plaki pona ba mikano bozui na za papa na bino kobotelengi nzamba pambola bino na pesi pe mbote mingi pa Cédric toujours na États-Unis mbote pa ya frère lié 20 malgré zo benga soute to benga yo na mo cinéma mama gigi babona na ye vraiment mama ben za la posa na bino nzamba pambola bino Jobo Bolibanda Mose na nzambe le kono pambola yo frère Tony nzambe le kono pambola yo bino so to za les États-Unis o bolanda ka ciel ouvert bolanda pasteur Vincent Bolinga kanga pe na bino bolinga ngate nzamba pambola bino na Kenya France
Évangile dit Tisungu, mon fils, nasi motema nzamba pambola yo, mwana popi mama nasi nzamba pambola yo, sœur Mati nzamba pambola yo, mwana ngai frère Anissé, papa Anissé nzamba pambola yo, Mimito Maduda, non je l'appelle na yo, nzamba pambola yo, na frère Yavaba na nzamba pambola bino, na pamboli mwana nanga zaka na Angleterre, Esther Mabenge le diamant noir. Appelle nous pesala kinga kitoko. Na sepela ki mingi. Ko bote lengite. On année na ye. To bota ka po ba na pelobi. Ba ko ba begi na biso. Na bo kilo na ngai frère Yves. Nzamba pambola bino. Mbota mingi pa ya nzes espérance. Six kale motema mon grand frère. Nzamba pambola mwasi na yo mama Brigitte pangi. Na pesio mbote mingi osolo ngwana ngolo koma na France. Brigitte pangi nzamba pambola yo. Sœur Laetitia Mayala. Oso commenter sous terre. Nzamba pambola yo, pourquoi pas pambola Sœur Sunda, na pambola Sœur Balbine, na pambola Bassaoula, frère José, do bango nyonso, na pesi bango mbote, sans oublier Batosuka Mibale, Coco Ping Pong, mon fils chéri, Nzamba pambola yo, les grands comédiens, Nzamba pambola na famille, na moi sino maman Mila, Nzamba pambola bino, et sans oublier grand prêtre Mangobu. Ah, Mutuana, phénomène. Ah, non. Mutuana, te. Nzamba de kana pambola ya pese bo mo imolai na mbose mama Fatu. To lingi bino mingi bozala motema na biso na ba comédien mteleka mango botilo azalakati. Silelo. Azalakati. Mutuana nete somno bo vivalité. Très mystique. Prêtre. Nzamba de kana pambola ye pe na pesi ba baso la ndibiso ba mbote na bino. Frère Flori. Mon fils, Nzamba pambola yo, oyo salaki, na monaki na bakiso tindaki. Vraiment, je suis de cœur avec toi. Ngana moi sina utopesi yo, merci mingi. To komi na suka tika Nzambe a pambola bino nyonso. E na bosani mutu boko Sœur Mariam. Sœur Mariam na Belgique. Yo oyo salisaka babola, o salisaka batu, tout ça banini, vraiment continent ndenge wana, jika motema malamu. Nzamba pambola. Et numéro de téléphone Patrick Chefesabake. Au Plexi. Le 0 plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 soko bengi ozwingaite Olexi Moto Muki bengi, je crois que ozwangai Nzambe aleka na kopambola bino. Merci beaucoup Wanezala qui vraiment patriarche Sylvestre Makela DG à CLV TVP, les représentants légaux il y a église Vaille de Bereka Maki. Vaille de Bereka ou basantu Bereka bazala basangana kaizali mutakambarango za patriarche Sylvestre Makela Nzambe ya pambola yo patriarche Sylvestre Makela. Amen. Pour nous disposer qui temps pour nous édifier ba Nzambe. Na pesi mote na ba Nzambe nyo surtout o ba zo qui temps na bango ko la émission oyo et bande nango kino na suka Nzamba pambola bino bobo sana te ko partager ba émission. Bobo sana vraiment te ko s'abonner oyo na yebi ki ya s'abonner te na CLV TV, c'est le moment où autant ozota la émission s'abonner pour ceux qui to tindi ba émission qui to boye et comme la romba moko na page na auto na téléphone na auto na partout ozala décider. OK. Ceux que monique numéro monique le camera déranger yo orina mituna otuna numéro de téléphone ezana okobenga bako tanki ça peut vous expliquer yo. Na pesi merci na sima bilili ezaki je suis Liwanda. Il t'a bien dit sur image, tu vois ça passer flamme d'Angola Zali, à live on a des missions à live ngai moko évangéliste Cédric qui marqué là l'homme valable oyo na linga kabino mi yo pe bolinga ngai na pesi vraiment merci beaucoup sans oublier église Vaille de Bereka famille marqué là partout bozali na pesi bino merci boza toujours na serre makolo ya basai na Nzambe la bosa te maman Bénédicte marqué là maman DG maman patriarche Sylvestre Makela Baki c'est la mon œuvre d'art. Œuvre d'art ya patriarche Sylvestre Makela maman Bénédicte na pesi yo vraiment merci mbula sika yango yo tozana besoin makamba minene esa na makati na mbula oyo pe na église Vaille de Bereka na bosani te na moni Sœur Divine Losambo muninga munene ya flageau mutema ya flamme d'Angola na pesi vraiment merci bekla ibi bandeko nyo surtout balandaka CLV TV ngala bino tuti kokutani à la prochaine émission. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona Nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert,
ciel